Ulubi wana pona kusugisa na sepeli mingi bandimi nyonso ya Église Kimbangisto ya Brazzaville na Congo Brazzaville oyo na Angola kuna oyo nyonso ya Kinshasa na pesi bino mbote mingi batata ba mama nyonso oyo luyibaki koko dia nzombo mbote na bino penza mingi na oyo ba yesiko oyo bayibinga ite vraiment naza ko pesa bino mbote mingi Nzambe abatila biso kaka soki Nzambe asungi na kanisi soki mbulu oyo kusila te tango mususu bokomona ngana kuyenda Kinshasa na kuya kutala bino ba théâtre pendenge lumesana ki ba théâtre bandaki kusala na sala ka yango pe kaka ata tango mususu na kusala l'air nyonso teme tango mususu 2 mois na sali 2 mois wani lekibye 6 mois mukena sali kasina na tiki musalo yo te po musalo yo yango esepelisa ka bino mingi esepelisa ka bato nyonso na pesi bino mbote mingi kuleka vraiment na émission oyo ya bisu bazoba lelo na kanisi oyo nyonso lokutala émission oyo lokosepela po akoko dia nzombo tomona yekala lelo lomoni ngagwana ndingi na bandaki koloba international koko dia nzombo kyalunda makoyo eko munumbala ndiye tetebe ngagwana yangu wana na kopesa lisusu mbote na bandinga na biso nyonso oyo tobandaki kosala théâtre lokula ba mama bibendo ba pembele ba mambrikoko ba papa tsakala na bandinga nyonso oyo basalaka théâtre oyo nyonso ata na tangi bakumbu te baleki na biso bayesika bakoko bilali batito bambatasiala bango nyonso poso na bino banda kutanga bakumbu awa tokozala na ntango ya kosiza bakumbu te masumu de brende namonaki message otindaki merci mingi félicitations courage tozali kozela kaka mokolo koya na puto awa tokotia maboko na ide nyonso oyo ozali na yango mpona kosala filme olobaki ya papa Simon Kimbangu na soki wana lotiaka nga mpe na mabondeli Nzambe asunga biso merci. Voilà, merci. Continuez toujours con la